Alors ne opesa message awa ya bana bas o bachaka bakabelo batika eza babiloko moko satanique na yebi ke obo yango parce que yango nde sala kayo parmi banyama oyo bademo betrizara mingi mbo aza na kati nyawa aza na kati ochela ntina miso a part wana ezala babiloko muso basala ya robenda makiki boye banini ba na bosa suis sil wana eza ba modèle ya ba sirène des eaux. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence. Kokin de sika musuti zaka kana tolo na TV. Mona mukolo chaîne Yeswe, que tu dois convimber. Yeswe, olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo yalingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vient pour les siècles des siècles, nous disons amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, pas dans le monde entier, puisqu'on se besoin d'un abisso, na kat, il y a notre chaîne abisso Zelto, na TV, il y a notre man abisso Anna Kalambay, moi si à papa Carlos Kalambay, to babi Anna Kalambay directement, to mon moi ça mo konzi, et to lo ba papa Kalambay et Carlos Kalambay directement, to zo mona eux ezali babengi les garder du temple. Que l'éternel Dieu nzambalola amona pe apambola bana nyoso ya boss nangai to bani na David tokei na Josué tokei na Calvi tokei na TV tokei na Joyce tokei na Ozana et puis tokei na la louange nzambe pena mona bino papa mbola bino nyoso iska wapi ozali na bossa était encore les big managers les big managers les big managers na kombo ya papa na biso Evaris manager nzambe alola mona yo na baki mikolo olemba et puis na bosete gibi de bambongo toujours nzambe pena pambola bino ebele ba na ngana so molimo vraiment que l'éternel Dieu vous bénisse ebele couple Géry na maman Gisèle na kata poto nzambe alola pambola bino je crois so mo ngana fa na kitio yo ba makambo kitio yo za makambo nango. Et kitio kitio c'est-à-dire que on a invité oyo ayaka pambate so to commissaire que y a un message abenga sous ce message ça ce message en tout cas to komate il y a un message au maintenant à transmettre on a monde entier zamba pambola biso na ba onos baza ko s'abonner toujours que na audio bana déjà qu'on nager nzamba pambola bino et puis batos ba otala tala biso na ba vie wana nzambe vraiment pambola yo vraiment partager mission kota lelo encore une fois l'homme de Dieu aye na kombo ya pasteur Israël Nash wana place aux bio l'homme aye kana baka tant autre comme il y a tant révélation bilobi Osée chapitre 4 verset sobi mon peuple périt faute de connaissance. Tout ce wana mais so kiti na seba lobi boy parce que tu as rejeté la connaissance moi aussi l'Éternel Dieu je te rejetterai. 1 de 2 na ko oublier banana yo de 3 na kolongo na sacerdoce. Oh maintenant lorsque la révélation est agoya et ça pour que nzamba nga rejeter oté pour que oza la prudente oyeba biloko oyo nini okoko lata biloko ni okochala biloko ni okoko ngamutu na zana ba révélation na te mais na pesoka flash na plateau na zana invité c'est votre humble prophète Samuel Eric Kaskasongo mon invité est là je crois les prophètes ngami obengemi mosakoli pour ba Israël presque majorité ba basakoli ya lingango te menga lingango mingi l'homme de la révélation Nathan auteur dans le 20e siècle. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa, Boni. Dieu fait grâce. Non, moi je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur. Je pense que mais moi je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur. Seigneur, merci parce que vous avez mettre temps et circonstances. Tout ce qui est temps favorable entre tes mains, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen, 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 amen. Donc, elongina ye tango ebimaka, poto ninganaka, poto tous les 5 années ninganaka, même pe na kati ya Afrique, même na kati ya Congo ninganaka. Pour eza bablu surtout muso mona ba komana c'est-à-dire balandaka ye. Ya ona yebisa ko lo mona bike yo za leader. Ne sa lo kwana yo wa aigle. Aigle sozo pumeli kolo. Atali pungu. Aigle za ndeke. Mvuzi pa ndeke. Pisho ba ndeke ndeke. Bazo ba ndeke. Mais ali kambu ya ko décoller. Donc comprendre me manière lo banayo. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu n'a habité Yoto Bengi Bisso, c'est qu'il y a encore un message. Oui. Qu'est-ce qu'encore Dieu t'a révélé encore quoi de nouveau? Nini Soussou. Merci papa, avant on a banda, je bénis tous les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde et vous les gens qui me suivent à la télé. Zamba Pamola Bino, la Pamola Bananga en France. Oh bah ça des cliconage, bah intercesseur moro papa tout petit côté, bando bon de la ponayo, na Pamola Bananza Menyos, Oaza la Rabando sur la Bassani, à Moninga Tiki Pola Nanga, Zamba Pamola Bino, Bino Batuboko Tsanga la Katemete Manabino, Zamba Pamola Bino, précisément maman Nabiso Mokolochen, Zamba Lola a Pamola. Parce que dans le canal la chaîne ils ont permettre de te bazala sauver message na ko pesa lelo la ba nzambe nyonso d'abord on a interpellé conscience ya ba chrétien pe ba non chrétien monde visible oyo tozomona eza conduit na monde invisible ngina lobela lelo makambo etali ba lanti ngina lobela makambo etali ba novi na ngina tal na lobela lelo makambo etali ba bengango mon Dieu, nino faux de terre, lelo makambo etali kabelo. Pour meza nini papa n'engue monde de jeu évolue. La fois passée on a fait ça qui message si mambotali préservatif parce que na vois qui message ya sert mon papa yo le baki tout est purifié na sang pe na prière et ceux qui muto abondé na pe na préservatif et le comme aux alaté parce que ça abondé linga le non na roya répondre précisément na émission parce que réponse on a ngana PC en coulisses et nge ça la bien te yenda nga bénéficier ngo na profiter batu nyonso ba bénéficier ngo d'abord rapport sexuel est réservé na bato ba marié. Rapport sexuel est réservé na ba fiancé. Fiançailles est en préparation. Même matin qui copinage est en préparation. Alors son moi déjà me défendre le préservatif et comprendre vie na donc ils a ba façon nzela na ya malamu o ya le la poser mesanine et kotate. Mais moi préservé oti na kati mon préservatif oti na kati mon préservé na lobaki la fois passée. Pro mesanine tango basali préservatif na lobaki la fois passée tango zamba zo la kisanga vision ezaki tango zaki na moment ba confinement que na mona ki mabele na mona ki mboa Olimbis na mona kimboa et na samboa bachaki bassin pendant qu'on est moins rapide et na se ya tolo ya mbongo za ki mulai ya ko za mata ba 5 mètres et na se na mona bachaki bassin et mbongo mafuta zo bima na kata mabele et mbongo azalaki entouré na batu bataki blamba et ya noir et batongo ndira babanda ko invoquer et tango bassin tondi na moni groupe mosusu baye balongoli basona babende ngo mopanzi bataki blamba noir bataki bakagulo ko baninja bazozwa mafuta oyo zo utana kata mabele ya démon tango bolo manzamba bando ye bisanga yaki démon incarné na kati ya mboa et mafuta wana sikozo sopana na kati ya bassin azaki lokwa mboa mwasi mec azaki incarné na do démon bazaki incarné kati na ye alors tango bassin tondi na moni groupe mosusu baye babimisi bassin ba remplacer bassin mususu donc bazalaki na même tenue mais ba na moni ba fungula ki ba carton ba préservatif bazo tia mafuta wana na kati ya ba préservatif donc nzamba zo ebisanga mafuta oyo ezalaka na kati ya ba préservatif eza mafuta oyo utaka na mabele ya démon tango mobali azo éjaculer et yo sala ke mafuta ya préservatif na sema sa mobali esala dio ndengo bano ebisanga la fa ba esala dio esangani ce que zo permettre démon za ta contrôler mibali et ils ont même nini ba réaction zanini mibali mingi o remarqué ba comme na problème ya rapport sexuel ba comme na faiblesse sexuelle mingi et yango ils ont régné na 21e siècle faiblesse sexuelle c'est-à-dire eza nango hémorroïdité eza hémorroïdité eza façon aussi ça makasi ya mobali parce que na lobaki à partir ya nini ya semence mobali ba ko pe ko sala lo aden de semence mobali eza identité mobimba ya mutu nazo bandela que monde visible auto zomona eza conduit na monde invisible alors tango pe moi si
azo salela azo ninga mobali basala ngi na préservatif ezo mema ezo compliqué ba date ya ba période ya bana basi. C'est très dur et c'est très dangereux. Et moi ça moni ki no abeta na tongate mais amoni makile ezo sanini ezo bimé sous-souté akepa ko ça test azala zemité eza babiloko wana o babengi préservatif na lobaki eza na très dangereux makasi ainsi dit l'Éternel batubashe langote. Alors ser o abenga kinga pour nango atika et ser moso abenga papa bongo sikosi mobala lingaka na tia kabelo bakabelo eza nini bandeko bakabelo eza basuki ya basirene eza basuki ya basirene et bazui photocopie ya mai ya besprit ya mai nde babimi nango wapi na mokili eza na clic moko ya basirene ezalaka na kati ya mai babenga ngo clic de belle femme na clic de belle femme eza na basorti ya basuki ezana ba sirène musu bazana basuki ya rouge basuki ya noir basuki ya chocolat nde monde kabbalistique monde satanique monde diabolique monde pandemonium bazui ba innover yango na mokili do ba na benga ngo marché des eaux donc bibilo kwa maye na mokili nde batu ba remarquer même ata bakabelo wana ezana ba jara ba peine o batekela kango po moto zo moya ko sanini ya ko peigner batu ba se souvenir batala ba vidéo nyonso ya ba sirène des eaux babi mara toujours na kitala tala baza pena penyo basala nini ba penyelaka suki yo motoza aba mwana nzamba bomoi landangai bible zolo ba que mon peuple périt faute de connaissance. Alors donc remarquez même matabino bato batekela bino ba fort de terre na kila sisa no mambo tali suki na kila no mambo tali awa ndele na ba question ya retour na yo. Merci papa. Alors ndo mona ba bimisi biloko wana na mokili bato bazo pratiquer ba modèle diabolique na mutu ça les savoir mutu musoko mobile ba mode de tête répété aye baka cause te okangindo kikoto non ba mode de tête répété et musu ba comment ressentir que ça kabelo ça a planté obima qui to côté alors ba suki wana ozomona wana eza ba suki ba jonga na ba sirène ya ba belle femme eza clique de belle femme ba zala na kati mai alors ba innover yango chiko ba to ba comment pratiquer yango. Alors donc mona ezana bakabelo ezana basuki musuba babenga ngo pe perique ezana ba demo oyo ezana demo bima komona eza perique demo mobimba komona eza la ka perique. Alors ba jusqu'au combo demo na ba tchona na kati ya nini ya suki donc tcholo bina ko somba perique donc ezako comme muta ko somba demo la ko somba perique o tchena mutu ezana ba perique ya rouge ya noir ya nini donc eza juste image ya mai ba ina ngona nini na mokili na zo interpeller ba na nzambe ba olandanga partout dans le monde et puis na zo insister na ka awa ko luka beze te na ka kopesa ainsi dit l'Éternel et puis des fois na ngeza na tela ba commentaire te pour commentaire mosu muta ko finga yo donc sur de yo pesa ainsi dit l'Éternel OK et tikana na bato ba jeje nenga yo ningi. Alors ne opesa message awa ya bana bas o bachaka bakabelo batika eza babiloko moko satanique na yebi ko boya yango parce que yango nde sala kayo mais na ngi juste n'interpelle yo monde visible oyo ozomona eza conduit na monde invisible yo koza na France ngana na kini obi kurani ne lekaka pour appeler longwa kini et à la France to appeler longwa na France et à kini monde visible eza conduit na monde invisible. On a premier point na mambo taliba nini bakabelo etali bakabelo puis bakabelo ngo ezala bajar ya ba peine o basala nini ba pinyela kango luka ba photo ba miwa ta bete internet romona ba même ba peine o ba pinyela bakabelo mona ngo ba miwa ta basala kango eza ba cheveux de sirène en d'autres termes ba cheveux de sirène comment la tsango bana ba et puis ce qui ba tieyo yango balati shwa ngo en tout cas orobima kitoko et après wana eza na o ba chaka na miso ba benga ngo et comment ça me non malembe par rapport nengo zoloba to ke pe moi molo olobi kabelo ezali na clique ya basirène mo ba nazo ba clique on bini ba belle femme na kati sa mai clique de belle femme de bango ba inventé kabelo donc kabelo eza sous ba produit chimique te kabelo eza sous suki ya ba indien te kabelo eza sous suki ya ba brésilien te mais kabelo comme na mai mais quand peut préciser par rapport à ça parce que c'est la connaissance d'Abisso. Kabelo, pour Kabelo d'abord ils ont d'abord en portugais. Suki. Ils ont suki. Non ba suki. Alors suki wana ba to ba Kabelo, même na poto partout ba Kabelo. Bon et ana izino et ça la ngote, mais abilo yuta la kata mai. So comment na mokili ndenge nini? Merci papa. Nalobaki boye. Nalobaki boye
eza ba innovation eza ba biloko bazo sala mais na photocopie ya mai ba compagnie bozo mona ya balanti ba compagnie bozo mona ya bakabelo eza ba compagnie moko satanique donc bato ba sala kuna eza ba sataniste même ata ba préservatif ba sala kango penza mais na suka ba ajouter ma mosudo eza accompagné na esprit moko to sala la Bible c'est la parole de Dieu mais Bible eza accompagné na esprit. Okay. Donc Bible eza livre mais eza accompagné na esprit eza na ba livre magique ezalaka tango komo tangango okomo consommer osenti esprit mosusu komo kota yo bakabelo basala kango donc na ba mo kabelo parce que yango nde bato ba mesala ko benga mingi mais kabelo eza nango suki na feza nango cheveux. Alors ba compagnie penza basala kango mais bakolo ba compagnie na baza ba sataniste ba sataniste et baza inspiré na satana bazwa image ya ba sirène des eaux ba fikitango bato et précisément bana bashi et tango azu suki ona tie directement mona moi ça changer bimisiye na couleur mosusu de temps déjà bazolo ba sirène c'est bazolo ba kitoko parce que sirène anu na raté bazala toujours kitoko bazala toujours belle do sirène anu na raté alors tango siko ozui kabelo ba tiango ba planter ango ba décorer ango en tout cas obima chic mais entre temps ozui photocopie ce qui a sirène nini na kati sama yo yebité donc ozobimisa image donc oza représentation ya démon moko na kati ya mai oyo yebité oyo monate mais boye oza photocopie na ye mais au mona de moi ngoto yebité yo za pe ignorant oyebi na yo lokote alors promesa nini na yebi ke yo koboya na yebi ke yo kotelemela mais ça ainsi dit l'Éternel. Donc, suki o bozo mona na ba kabelo za ba cheveux des eaux za ba modèle ya ba suki ya ba mai. Alors ne kona makambo etali ba bengango ba poudre ba pourquoi ne silité parce que ne te que moi malembe obili kamba perrique obi perrique c'est les noms des démons mais perrique on les osunga batu perrique moi somme tata ce qui est quatre aju perrique c'est à la tiango mais maintenant ce que tant on peut un message on a évité parce que la beauté aussi moi c'est pas bon na beauté moi c'est pas bon tia moi biloko tia moi kabile moi nini papa nash et atem susu olingo banda moi fiançailles moko olingo moi bona bopono za rabongo mona o pour okima na moi kamona Dieu m'a révélé pour que ngai kabelo moi katsa moi te batamo biloko moi te mabale belé ekufa po mabale belé za kaka na pona kabelo so tango zo sabo moi te mabale belé ekufa lusiko basi batambola kaka bongo basi bazala nyoso ka pona ba demo poni lo mususu teke ba ko to ko sambla pété demo pa longwe mutu pa super kabelo tena mutu donc foka ba sela on gâté perrique na lobi za kombo ya démon yoke osombi perrique otie na mutu osambeli pona ngote c'est tant longo longo otie kombo nini pourquoi ngo zaka perrique yo zui perrique osombi perrique tina zolo ba perrique na prononcer kombo ya démon oke osombi perrique otie na mutu obondeli pona ngo sanctifier démon ngana yebite place ni na Bible ata Christ ye moko asa sanctifier démon na yebite non ils ont un modèle diabolique nzamba koki o sanctifier mutu mais nzamba koki o sanctifier et loko ezo partenir na diablete parce que eza représentation ya diable ye moko ozomona papa eza na bato yo ba magicien o batika kindoki batika ba magicien ki magie na ba biloko na bango baya ba pesa basala nzambe batumba poni basala nzambe ba sanctifier kango te bakina kotumba po eza na utilité te. Donc okokoka nga suki na normal ya maboko pa mama na biso no makitoko ndengeni ah musolo papa monde s'est évolué mais na makambo nini monde évolué na makambo ba bato belé na enfer peso mais la vie no malheur vo mena liali pa oka na kimia kina zana bomengo mais motema na ngeza na kimia te obi nini kozaka mo de tête na ezanine eza suite à babiloko wana donc mo de tête comment répéter ba kabelo wana tango chiango na mutu ozu déjà image ya sirène oche nzoto na osali savoir ezo bundisa étoile parce que étoile na mutu ezalaka awa na mbunju
étoile eza nini? Étoile eza réception ya ba bénédiction ya mutu. OK. Tango basali suki evandi parce que na mutu na mbunju ezo faire partir na elongi. Et donc mutu suki et c'est le loko moko. Donc mbunju ezo fait partir na kati elongi. Tango yo cheka belo chozi pi awa et komati na mbunju bébé na donc c'est-à-dire mutu ezo mélanger na elongi directement. Alors na lobi awa que étoile eza réception ya ba bénédiction ya mutu. Okay. Alors kaka ils ont baissé mot de tête mais ils ont freiné conduite ya mutu dans ma belle muta prospérité. De mon côté na luka bolo mo mutu de mon côté à part Christ na molimo mo santo. En dehors ba démons so satanique diabolique bazalaka contre batu baluka toujours malheur batu. Donc tango ozui image moko ya mai o tsango na nzoto na ozo partenir na ba démon ozala combattre na longwe wana. Ne koya shikona ba biloko komisa ba basi miso kwa banyawo. OK. Basile o chebo miso kwa banyawo on eza image ya démon. Botala ba film ba zombie parmi ba nyama oyo ba démon betrizaka mingi mbo aza na kati nyawo aza na kati parce que ezana ba silo esala mutu miso ne comme le roi nyawo basi mingi pe batu mingi bakufa miso na biloko wana eza ba image ya molili miso ne comme bleu eza ma miso ya ba démon ya séduction parce que ba démon séduction bazalaka donc mutu nyonso akoma impressionné ya kotala miso na yo parce que soko moni sirène okotala mbala moko okotala plusieurs fois bazalaka tellement kitoko. Alors miso na ezo impressionné bato basala nini batala yo eza ba miso o ba sirène des eaux bala nango o tchelantina miso à part wana eza ba bilo muso basala ya robenda makiki boye banini ba na bossa suki sil wana eza ba modèle ya ba sirène des eaux poudre o ba chaka wana ezala ka accompagner na moi qui te la tala ba benga ngo pe faux de terre ezala accompagner qui te la tala batu ba ken ba kota na internet ba beta même qui te la tala na yango ba sirène bazala na ngo tango azo peigner suki parce que sirène aza na demo a ripe azo peigner suki mazo mi mona mais pourquoi ba sirène la qui te la tala parce que mon modèle ba qui te la tala wana nde yango ba ye nango shiko ba otekela ngo nini batu so tango ozo tia ba faux de terre tango ozo tia ba faux de terre tango ozo tia ba poudre wana 15 ans plus tard yango ozo mona basi bingi ba koma na problème ya masque de VIH donc moni moi si elongine comme elongi mabelo kwa simandako apa kolabwe simbita pa kolabwe ba bouton elongi donc yo moko comprendre te moi bolimi si micro za trop près na monoko yo moko comprendre te elongi na yo beauté tout est là ba bouton o c'est là ngo le micho kitoko 5 ans plus tard 15 ans plus tard oza suite mon elongi na oza suite biloko banda ko chasa le savoir alors comme na difficulté mo bala sanini aninga yo surtout on va boyer c'est-à-dire zo ko pekisa bana bas ba cha beauté tête parce que moi s'il faut à misala moi s'il faut un chef faut za kitoko moi s'il faut à toujours un décor c'est ça une femme mais maintenant on zo sala biloko zo ba makambo au moins que non maintenant ba se belé ba rotula ba se belé ba mona bango tete on ba makambo na ebité parce que moi ça a art hein moi ça a art en fait il faut à fabriquer il faut pena art c'est ça la femme. Sirène a chaka crayon te. Sirène a chaka crayon te. Sirène a chaka faux de terre. Sirène azala na suki déjà ya milai. Ba juango shiko ba komisi ngo le page wa bengango suki me kabelo. Mais eza ba suki eza ba suki moko ya ba sirène. Ba poudre eza nango à part ba novi. Ba poudre normal ya kosalela eza. Mais là ça succès mikoleza ya mwana ya nyovi il faut que pete kisango faut que tcha tout ça basala nzambe poto sauver bato mutu apete kisi mais après quelque temps memele ni na vie monsieur pisa mabala kota beli bala il va fête bela ba mariage ba bossa ça ah pour ça moi si modèle madame faut kabelo na ebité jusqu'au boto sunga bato ndeni
Nga na retourner lokola yom to révélation wana. Ngai na roba no défendre message nzamba pesi nga na pesa te. OK. Pour nga na nzambe te. Ngai nazo pesa juste message. Alors tango na ko mo no défendre message on dirait nga ndem to na fabriquer ki message funa no défendre message na ngai. Ngai juste ne ko pesa batu révélation mamutali ba lanti kabelo na basil. Na ba faux de terre bato basala nini ba chaka. C'est quand à toi yo mo mona. Ce qui est tika to ko sala c'est quand à toi. Moi dans ma part na pesi nini na pesi message. Alors si nous comme nous défendre le message on est sous nzambe on comme moto. Parce que l'homme de Dieu dans tout ça hein les big managers papa Ivaris les big managers papa Ivaris les big managers papa Ivaris nous avons bien 3 fois boy na déjà l'homme de Dieu yo na comment bango makasi à chaque fois il y a des messages yo qui a un message oh même soit des fois ba mo ngoza malamu mais yo nzama te sora nous amabe tane dileli kamba kabelo kabelo ba sumba 4 à 500 $. Oh les associations soki banani la sirène soki banani banani ah l'homme de Dieu oh longo kamba kabelo periki ya komba démon oh longo mba periki oh soki poutre ba pété sango so sa soki ndenge nini yo ba sil soki ndenge nini oh juste na lingi ozala vraiment ya koloba au juste nkolo alingi ni pona libotane papa mamozolo ba oyo parce que yo a prédicateur Pauvre B 24 yo mo zala nda kutanga Pauvre B 24 et un message ils appellent version la paix mingi délivre les gens qui traînent à la mort délivre les gens qui traînent à la mort ozokufa manquement ignorance oyebini ne sala ki longino ko kwa micro mosana mo amuke isa ba biloko yo ozopakola ba poudre normal eza nango ko chano crayon na yo parce que kola lobelinga sima motali crayon te chano crayon na yo cha kabelo cha sil cha ba biloko wana je vois photo sur cha obi manette obi ma kitoko tellement cause na idée mi bali ba kotalo ndenge oningi mais ça la ba conséquence à la longue ba mikolo ba lobabo on na kena nature ba mikolo ba loba mokolo mona lia kaligoro de eza mokolo bimaka makwanza te do ochango lelo esali yo kitoko po yango bendela ko ba gender yango bendela ko mibali 15 ans plus tard oluka beauté wana omona ngote eza soute ba bendo yango donc juste lengi na interpeller bana nzambe ba kabelo na bozomona eza ba photocopie ya mai à part nga eza na basala nzambo nkolo atalisa bango makambo etali ba kabelo wana tango mosu courage ko oser ko leka bazala na ngote tina zo pesa message ba kolo compagnie ya ba kabelo ba osepela na ngate je poussé na za combati ba oti na bango ti ba commenter na YouTube pour ba décourager ba tu ba bikate mutu mosu azo commenter pour na boningo te aza envoyer je crois azo commenter pour décourager ngate azo commenter pour décourager yo bikate basil bozo mona ba manino ezo pesa ba masque de vieillesse o chaka chokote momoni tampo kote uteli oyebite ba buto ensi la kate o luki bato ba tangina lo poso ba kokaka na ote otikala nengo wana sumo bala mona ko mono lokwa zombie mais tango ni ngako ano mono lokwa ange vaut mieux la fin d'une chose que son commencement et longina yo komi bwendenge nini eza ozanga ki koyeba. On peut prier pour ça et puis au son normal. Alors, Périk eza kombo ya démon mobimba. Bakabela bozomorana eza ba modèle ya basuki ya ba sirène. Nde basali bana basi ba banda kosani kulata. Nazo bandela pona mbala suka. Que monde visible eza conduit na monde invisible. Merci. L'homme de Dieu. Webi Mambolo ba ils ont un peu moins somme. On a conduit monde physique là j'accepte. Siko yo basi oya mabala o bana ba periki. Ba mama pasteur mususu po ba mama pasteur mikolo ya kabelo. Na ba batera ka kabelo. Na ebité. Tango zolo ba boye. Ngana kote langa bangote. Mais na wala ndaka makambo yo lobi. Na wala ndaka makambo yo o kaka yo lobi. Na kote la pena bangote. Si qu'on a joué battu l'homme de Dieu, tant que makambo zoloba, ils ont ça un peu moins, hein? Oui, on petit boy. Quand c'était dans la Hollande, tant que petit boy, on a dit des batapoto,
ndenge koningana donc na poto ndenge koningana na mwana na Congo ndenge koningana nazoyi bate ba makambo yo bakabelo na ba ninyo sikoyo lelo so de forme de ngabala c'est que tu as ba nyovité acha suba silté so ngabala mariage ataka robe bongo amikotaka bongo to maintenant na habité to sala nini je sais pas mon bateau besoin na naturel papa soki osana ndako osana verre moko melela mai mingi yango melela verre na mai mingi mokolo ba oyebi soki verre na na poison pour na bola ma vie na yo aussi mba sous verre wana te pozo bango kufa réponse na ko pesa ngona non voilà auquel na le proverbe moza likolo makasi vraiment pourtant on le bongo bon ba comprendre peut-être papa nzambe ayepanya batu muso telemi boye pembe na mir mo esprit mo ebiso longwa boye bato mo ki babenga en sixième sens biso benga mo molimo nzambe ebiso longwa tango longo be mir ese nini ekui eza même réaction tenzamba ko salela moto ayebaki ki miro kala mingi te ekuya nzamba ba te bimba lende moto yo pendo yebi ki miro ekuya oyo telemi ona okufa. Attention, je vais comprendre. Ba maman pasteur, ba sombela basi na bango na ignorance. Moïse moko abiki sa peuple mobimba Israël. Na ba bandima ki. Moïse on déjà yo. Na pêche exemple à Moïse. Ba Moïse bazala ti le lot. Moïse c'est esprit mobimba. Na kata ba famille tozana ba Moïse. O ba onde ba songa famille na bango zo kombo. Comprendre papa. Na mboka pe tozana ba Moïse o ba osuka bande ko na bango. Do Moïse moko na Égypte abikisa bana Israël mobima ba o bandima ki ye ba o bandima ite ba bando bodé ba kufaki na désert pona kozanga koyoka oki papa na ngai alors naza contre basité na lobeli mama ba préservatif na lobeli kaka po bato bazala sauver eza message on eko pesa orobima kitoko na kabelo na lanti obima kitoko mais eza ba incarnation démoniaque ba soki otie na mutuno ya rouge ya noir ya vert ya couleur nyonso yebi na mokili et souka pona l'excuse ba démon on veut manzaka yo tchaka mila yona bato bazala manzaka ezaka ba démon comme sur manzaka et papa eza manzaka o batekeli yo bationgo na col eza manzaka o batekeli yo papa apara ba démon na ngwa manzaka milai tout le monde a katende kona ngai malgré ba question ça yo parce que j'en ai 53 opposé ba question tout le monde a ka ba démon ba zombie bangonde bazalaka na manzaka milai alors ba juste ko manzaka ba mamiteli yo na maboko donc o tie perique o tie lanti donc oza incarnation osali incarnation ya démon mobimba sele ça va obimi pe kitoko obimi kitoko mibali ba bengo ba s'il te plaît ba bébé ti ba bengo na ba chérie po obimi kitoko mais vaut mieux la fin d'une chose. Vaut mieux la fin d'une chose. Dans le monde visible, ça conduit dans le monde invisible. Ceux qui comprennent de l'autre côté, les autres sont normal. Kabelo normal. Mais ceux qui ont révélé, comprennent que les autres sont déjà mabé. Nakala, ba film pornographique, ba no salango, ba travailler hôtel lango na bani na ba cinéma. Mais le ba mo changé ba décoder. Ni dit commis livré boye, oyebi déjà ba ben encore des parents. Moutango tiko des parents. C'est comme Moutango, aso se déshabiller, aso coucher dans la télévision. Asa Moutango, asa kufa na ekala. C'est que yo so ben d'imaginer na télévision. Pour se préciser moi sinon zo ben d'image ya. Esprit de mort directement Moutango sa kufa do, oso se référer na Mouto a kufa. Vous voyez papa? Oso se référer directement. Moutou Mousso asa un magicien. Moutou Mousso bota la bolumbo na film ya prono. Ata tata ko bota yo. Donc si ma kota la film na suka ko mi maudit. Monde a évolué tellement que comprendre que le monde physique est connu dans le monde est invisible. C'est pour cela que il faut te révéler avant. Donc on a Sodome et Gomorrhe. Au boy, au koufi le moi Charlotte, on dit au biki. Voilà papa pour Nalelo par rapport à Tanabiso. Voilà. Ok, par rapport à Tanabiso, je crois que l'homme de Dieu, de Makambazal Koloba, nous avons plus ou moins 2 à 4 questions. Pour tout me ko chiter dans notre émission na biso lelo parce que lelo tozana ye lelo pene faut à panza il faut loba
Papa Evaris, les big managers Evaris, les big managers Evaris, Joyce, Hosanna, louange, Josué, David, Calvi, Tevi, Papa Carlos, le commandant, le gardien du temple, avec ma mère que j'aime beaucoup, maman Anna Kalambay, moi ça me conduit, tous allez na encre correcté, l'homme à la révélation du 21e siècle, tous en ayawa, Papa Nash, tous en ayawa. Sikoyo, tant le biboy, bateau basal lango déjà, ton bateau na mariage, il faut ça lango. Il faut tchaka beauté ou na mariage. Conseil européen ça va pas moi c'est derrière libala. Ça soumet déjà nyos. To misuba na derrière na kati bandaku la bango. Conseil nini européen ça sikoyo pour balanda. Ceux le loi nga bala. Akose makiye ndenge nini. Merci. Nasina lobaki pina zo bandela koloba. Vers o melela mai mingi. Et c'est là comme motema pio motema ekiti. Mokolo ya koyeba ke vers wana komi na poison oninga susute oluka moyen mosusu atana kopa plastique obela mai. Na sina pesi message na talesi ba inconvénient oyo ba biloko nezo mema. Et loko nyonso na vie na lobaki na émission ezala na ba avantage na désavantage. Tout à fait. Tango basele biso préservatif Alexis biso ka avantage désavantage ba bombi. Tango basele li eloko nyonso ata makambo nzambe ezana ba avantage na désavantage. Na sina mona ba bakufa na musalo yo. Abanaki na makambo nzambe ko banga nzambe tango koti ba avantage nzambe abomiye. Déjà des avantages. Na sina mamu tabanaki na nzambe aye kosuka mabelo kwa Denilesi nzamba boke lokwa Saul. Oh nini susu nzambe na ngai. Tikanga na oloba ko papa. Naninga kaka na vite. Antoine Tiko libre. De côté de l'État nini. Et c'est un modèle ya banti valeur ndé na jui pour na pesa bana nzambe. Voilà. On les a ko s'engager na ye Non, ils sont bimandé palanga yo so banga bwendeni. Ah, kochelo nyama wate. Na lobi boy. Et loko nyonso na vie eza na ba avantage na ba désavantage. Et loko nyonso. Tango yo somba kabelo ba l'élection des avantages nango. Tango yo somba l'anti ba l'élection des avantages nango. Même attaque au lia pesa na ba avantage na des avantages pour excès de table comme déjà des avantages. Omoni shikoyo ba des avantages oh monde na molili ba bombela biso na mawanzambe kola senini a révéler biso ba des avantages ya ba kabelo ba novi et puis ba lentille na bande kunanga bana bashi eza cause ya be yo kanga batole bato ebele et toi la moto eza réception ba bénédiction mutu obi poni ni yombo nde ba kino ba baloba kezolanda yo mpoka ezolanda yo yebite au côté libala o tiki ba comment au monde mobile ko vanda no boy au sentir le roi moi c'était oui ba la cause c'était et c'est pour cela ba appelle continuer ko côté ba bala ba cho ba longola ba jemi message on en a pesa qui et sungi ba tu belé et puis nazo zela ba appelle toujours ya bana ba cho ba longola ba jemi nazo pesa numéro na nga téléphone awa na ozela toujours ba appelle donc c'est-à-dire ngina senga na bana nzambe nyonso batika aussi la biloko on a paiement ba sœur merci beaucoup. Ça n'est fini aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur Israël Nash, l'homme qui a la révélation pour ces temps ici, dans le 21e siècle, Isaïe, Bilo Razoloba, il faut vérifier en gros. Abibeta na Google, otala ba Sian Babimaka, Babimanaki Talatala, et puis na peine. Et on a ramouté ce soumi kabe face à la moi peine wana ok même bloc wana et bloc moza diabolique on les a ko s'engager na yé te mena nzambe apesa révélation pour tout le malamu nzambe apesa révélation en tout cas pour la lelo et tout ce qui a mais on peut sa numéro na ya téléphone et puis il va encore prier c'est vraiment important. Naningina na pesa numéro nanga ya téléphone mais avant yango naningi juste na interpeller bala nzambe nyonso bana bashoyo balongola bajemi bana basho ba se retrouver na message on a pesa sikoyo
ba continuer ko benga lokola baninga mususu bazo benga. Sauf que la fois passée ba check numéro nanga na nini écran te mais nazo pesa cette fois-ci j'espère que ba corriger erreur wana. Mon numéro de téléphone est déjà plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229. Ningina bonde la pona bana basinyo so baza tourmenté na ba démon. Tomo soye ki nanzela kabelo no vi to lanti oyebité. Ningina bonde la nzambe pona yo. Et émission zoya ndeto me kolobela ko expliquer bana nzambe ki toilette o bato bakina ko kota. Oko sumbi na toilette obo ki bosoto na toilette ezalaka cabinet mobimba ya diable. Ezana démon mobimba vanda na kata toilette comme ezalaka madame Jacqueline. Yo motozo kombo Jackie yo ka déjà tango to osala émission ezoya pisanga mato yo comprendre ba réalité na eko eko sala bato ba kombo ba démote mais na zo avertir juste bato comme mosusu olati oye barateza na kombo démon neti perique nengi na bondela nzamba bo moyi nzamba bikamwa nzamba basakoli nzamba atomedi na bala na tiki bato nyonso bolanda biso partout na monde entre tes mains. O baza na ba hôpital baza la forte ma guéri. Ba o baza tourmenté na ba démon nzambe c'est tout ba ki guéri. Ba bika na kombo na Yesu. Faveur pe grâce na yo et assister bango na kombo na Yesu. Merci pour na bana no nyonso ba o tsenga na mabondeli. Merci yawe pour na bana no nyonso bazo profiter na message pe ba obika na kombo na Yesu na bondeli bongo. Amen. Amen, amen, amen. Je crois to suki lelo na émission to suki boye avec l'homme de Dieu. Et mon numéro est à contact. Tu as besoin d'un pasteur. Ça, le rôle là, papa Nabiso Israël, c'est-à-dire, il y a le bas qui est lié ici déjà en se posant à Awa. Si tu as une révélation que Dieu t'avait parlé, tu as un témoignage, viens. On est le mot qui fait la chaîne chrétienne. Tu viens, il y a te partager. Et ok, on y a qui? Bala nzambe nyonso ezana ba orphelin to bokola. Décembre yango ba misu ba bita ndenge ba ozela mbaola tate. Jusqu'à présent ozo zapper message pour yayo bana ozana bango na ndako. Donc tozana ba orphelin to bokola ka. Bazala ba papa te bazala ba mama te o biso tozo bango ye toza papa na bango mais ye toza ko se manifester na nzela na bango na nzela bato. OK. Nazo senga aide na mukolo chaîne oyo. Ils ont orphelin to bokolaka no senga chaîne ba congolais baza ils ont orphelin to bokolaka no senga chaîne ba congolais nyonso ya bon cœur. Merci papa. Merci beaucoup. Ndenge Bible lobi na mokanda Jacques chapitre 1 verset 27 lobi l'évangile les plus pire et sans tâche kokene kosunga ba orphelin tangango Jacques chapitre 1 verset 27 tangango izawana et sala lokola ndenge passer Thierry azako sala ndenge pezali. Si tu as cette bon cœur là, nabi que maman Anna Kalambai ana motema malamu là, na papa Kalos, surtout papa Evaris, soka yiba biloko yo, déplace yo, nabi papa Gibi Judambonga na yebi. Josué, le grand chanteur. Na mona clip en tout cas qui toko rien à dire, nzamba tombola matisayo, apambola yako une fois. Na moni encore une fois mutapesi mutachara ordre na kati ndako ya mama Anna Kalambai na kombo ya Ozana nzamba pambola louange bina ndo bina nzamba ozana to pambola yo Calvina TV bala malam nzamba pambola bino na sima caméra to moni les nobles Francis Kalamingité Nzamba Pambola encore une fois. Et puis c'est votre humble présentateur dans comment prophète Samuel Eric Kaskasongo. Mon numéro est plus 243 947 45 03. Plus 243 947 45 03. Si vous avez besoin de passer une émission, Benganga. Si vous avez raté numéro moizana na se ya mo boss. Ou bengie a Benganga pour tout ça dans émission. Je crois yangwana Nzamba Pambola batu nyonso. Bato nyonso bakota bato basabona za pambola bato pe to collaborer na kati à partir ya YouTube o ba komaka to l'équipe bino awa to l'équipe bino za pambola nzamba bomba apambola mama Lidi Mukadi moi ça parle so chic
nzamba pambola mama mapasa rande ndolobaka nzamba pambola couple ya papa na biso papa Géry na maman Gisèle nzamba pambola prophète Fabi Bilele nzamba pambola yo vraiment ebele moi nanga dire merci que Dieu te bénisse beaucoup et aussi Claudia Panzo ba Claudia nzamba pambola yo mais mikolo yo ya likambo ya big manager na kombo ya papa Carlos big manager na kombo papa Carlos tana lo baraboy na mwana azo ningana ndeni na mona 400 € ezobima dena bopete nzamba lola pambola yo ciao à la prochaine numéro ciao. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin besoin d'informations à artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tunanzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo chaîne Yeswe que tu dois kumvimbe. Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese ye bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui viennent pour le siècle des siècles nous disons amen.